mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur Clébois-original.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndegnaïf Sarabinogake. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo. Na 5 minutes, vraiment na bokebi parce que na lingi na la kisabino qui motema mabe ya ba congolais surtout na niveau internet ndengi tozo panza basango et puis pour na ko la kisabino pe congolais ayebi eloko alingite. Ngana kanisaki ke soki tozui présent ya congolais de souche moi na mboka kinois qui motema mabe ekokita mais qui motema mabe e matikutu koleka tant tozaki un étranger comme présent mutoloko la kanambe donc bato babande ko banga parce que ça sanguinaire azalaki mutu soko sakani akati yo mutu mais présent na biso aye akotisi état de droit démocratie yango no moni bato bakomi ko abuser mais boyebaka ke outrage chef de l'état ezali. Donc bon moni ba misusu bazo se retrouver na boloko pour Félix Antoine Tshisekedi toyebiye omoni ya bimaraneti ke bon moni neti yuma bon moni neti mais granoko ako surprendre bon moni 100 jours to lobelaki yango ba sango ba marchaki pour na 15 millions siko mutongo ba condamné pour na 270 millions ba sango ba pesi na avocat pour dire que ki sango e beba na ki cardinal e beba lelo sikoyo naza penza na méchant naza nango na lingi na lakisa bino parce que omoni bato ebele bazo sala babiloko moko beme na suka ba misusu ba ozanga makambo koloba parce que coroner leki mutu akokufa te tokozana bino tina suka et puis boye ba 5 minutes avec César Ngadi ezali cours ya éducation civique tokotikaka yango te na lingi na lobela bino pour bo comprendre parce que bato ebele balanda 5 minutes ba ebike biso za objectif tolobaka makambo na biso to banda tolobaki dès le départ que bato bazalaki mibale Chadari yete tozalaki na Fayulu na président de la République Fachi Beton nzamba sali nyo surtout aponi président oyo penza il fallait azala na biso oyo abongi na mboka na biso président Fachi azu bokonzi bomoni ke to continuaki ndengi tolobaki to continuaki ngo tina suka bomoni dernièrement na lingi na lakisa kimotema mabe ya ba congolais et puis tokotanga ba kombote na kanisaka ba comprendre une catégorie à journalistes que soi-disant baza ba professionnels mais bazali mitema mabe na ba congolais ozomona na comment comprendre tete la congolais azali ko sepela na koloba likamba mabe ya mboka na ye donc soki bato baza ko critiquer mboka na ye ezali ko sala ye sengo de c'est que oza congolais te pona nini ngana azali awa na ko sepela lelo soko information moko mabe ye et puis ça ngazi passe na motema na oloba na koloba nango ndenge nini na bana mboka parce que fona pesa ka information zo sala nga penza malamu te na motema ata na koloba ngo me ekosala nga biete mais soki nazana nouvelle ya malamu ezo pesa ngai esengo na ya ko kabola na bino neti lelo boyebi ke biso tolobaka nyoso tu boyebi dernièrement tant tozali koloba os ya dollar et mataki na mboka na biso bato babandai koloba mingi biso pe tolobelaki yango topesaki ba raison oyo pona nini dollar mataki po bato mususu babandai ko comprendre te au fait faute ya Fachi dollar tangu emati balobi faute ya Fachi lelo tozali kolobela bino lelo tozali donc le 3 août depuis week-end oyo elekaki Fachi a pesaki mitindo alobi na pesi bino 2 semaines soki une semaine ou 2 semaines il faut makambo oyo tomona dollar échangé siko na minute tozali koloba dollar ezalaki na 23 lelo ekiti na 15 yom tozo tembe tala dollar yango ekomi 15 soki ndeko okipe soko okipe yango dollar yango 15 boyebisa ngai bato nini oyo babandaki ko critiquer koloba ke dollar emati faute ya Fachi lelo boyebisa ngai banani basali ba émission po bayebisa bana mboka ke dollar ekiti
biso tozali awa 5 minutes toko tikelaka bango tante biso to bandolo ba ontonge mataki ezali normal logique naturellement que toloba lelo soki ekiti soki mataki ezali faute ya Fachi lelo soki ekiti ezali grâce à Fachi et puis ça fait grâce à Fachi siko po botala ki motema mabe ya ba congolais motema mabe ya ba congolais bobandaki koloba dollar mati tala dollar lelo to komi bo kanamba tiki bazo ça même ba comparaison moko à la con kanambe na Fachi lelo sikoyo dollar elongwe na 23 et komi na 15 pourquoi bozali koloba te pourquoi bozali koloba te botala ki motema mabe ya ba congolais na une certaine catégorie il y a ba journaliste moko qu'on préfère taire les notes lo bangoate mais bozali ko comprendre mon émission mobimba il y a 3 heures du temps na bato bazo benga na ba téléphone biso téléphone na biso ba filtrate bato tout ba benga mais ozomo na bato tout bazo benga ezaneti lingomba moko bopo ba salir mboka na biso pourquoi yo ozali ko bozali congolais likambu ya malamu soki eye okolobate pourquoi yango na lingi koyeba parce que peuple congolais ezali pas sinama ona motema na yebisi bino dollar ezali na 23 lelo komi na 15 lelo tozali lundi le 3 août pourquoi ba misusu bazali kolobate parce que tant mataki komi Fachi Fachi azosa lelo côté dollar comme lelo tozali koyebisa bino dollar et kiti de 23 à 15 dollar et mati lelo et kiti de 23 à 15 yom tozo cha tembe tala dollar yango komi 15 soki ndeko okipe soko okipe yango dollar yango 15 siko pourquoi bino bozali kolobate siko bokolobake bolingi mboka donc bino bolingi mboka pona ko véhiculer ba information moko bo soki ezali ya mabe po kaka peuple eyi na Fachi na yebisi bino dollar ezali na 23 ekiti na 15 ba journaliste boni oyo babandaki ko critiquer lelo balobeli yango ezali pasi na ma na motema tozali ko pesa exemple ata biso tolobelaka mingi makambo ya ndulete mais to laksaka motema mabe ya ba congolais lelo tozali komona ke Fali azali likolo wana kutu donc mutu akoki kokota doute te Fali azali likolo mais batu bazali kolinga batutisa Fali mutu na petit na biso inosa yawa asali musala malamu azali ko mata siko mutu ko la Fali soki Congolais balingi division te bakoko sala tout ke bakutisa inos na Fali basala eloko moko bobi eloko nini ko pesa mais Congolais neta lingi division allez na côté Fali na côté inos bazali ko sala oh non tikabo OK na minute pourquoi Fali a se retrouver ye moko na ba côté ya ba kora na ba côté ya ba masolo akutene moko bo na ba artiste musicien ba vedette ya ba Nigeria ba kuta na finale ata 3-4 parce que ko sangana mais biso to lingité tozali ko séparer Fali na Inos to komi ko séparer bango tala Fali tanga betaki awa na Bercy ou ya Bercy lelo soki azoki invité ataki neti Inos invité parce que ben invité ou abengaki wana bazali na succès ko leka Inos te pourquoi abengaki te parce que batu balingi kaka division ko benga été tala petit na mankayo bonabo division balingi division lelo sikonde tozolo babo Kofi le grand mopao lelo a robeta batu musu ba contre-temps tango banda Fali a beta est-ce que likamuni ne change na mboka na biso likamuni na mabe salama na mboka na biso pour Fali a beta elekate siko Kofi lingo beta et comme kaka ba problème siko Kofi lelo bo soko beti abengi Inos ekoleka siko bien tango kobenga Inos siko batu oyo mususu siko to abengi Inos yeba ke Fali le mso lingo yate bozomona Fali le msolingo yate po bomona kake division ekozala tout le temps ezalika exemple mona salki entre parenthèses la musique po bomona kake Congolais lingi séparation Fali azali kolo donc tout le monde est d'accord siko na minute ndenge Inos azo teka boy donc ndenge aza kokeli kolo ndenge bayebe bosoki lelo Inos basali eloko mona Fali boy bien partenaire ne kopesa pona mboka na biso mais Congolais akolinga te akolinga division après petio na kozoete tala Inos kokeni pa ya vieno wana te parce que azomo aneti danger yo kutu mikolo okoleka ye Congolais alingi division eloko yango tozali komona lelo bobande ko beta mbanga ko loba ko critiquer dollar ezali ko mata kanamba tika ki yango boite et comme na 23 lelo tozali ko loba lundi le 3 dollar ekiti na 15 ba journaliste nini yango ba lobby oyo ba ne ko tcha mbanga na bango ba lobby ke dollar ekiti ba féliciter président de la République bazo salate pour bomona peuple congolais to linganité to yebelo ko to lingité yo zali congolais ozali ko sepela opesa information oyo eko ningisa bana mboka mutu oyo eko kitisa pays na omo est-ce que ozali congolais
vous allez congolais. Donc tout marqué une courte pause parce que samedi Oyo, il y a le 8 août, na émission Nabiso Rendez-vous des Patriotes, Tokoyamba. Donc combattant Oyo ya mayele parce que et là on a remarqué na fingi ba misusute mais nazo mona ba combattant Oyo bazali ba mayele bazo raisonner na ndenge mususu tozali ko yamba combattant ya mayele wa kenei na kin a pesi même candidature né en tant que sénateur a zonga a azali pe ko continuer ko soutenir président de la République parce qu'il y a que combat les assunis ya kalate donc samedi Oyo bobong ça va question na bino donc publicité et ko bandalobi to ko yamba méthode Mulenda azali président ya parti politique né Mondonga donc azali na sima président de la République donc bozali ko mona na photo pour bo yeba déjà que samedi on a rendez-vous des patriotes to ko yamba donc méthode Mulenda présent ya Mondonga a Rosana Biso donc et loko na lingi koloba donc sport et kokota donc à partir à lobby ya wana loba ki tocha sport mais sport ezate donc monika photo donc sikoyo na lingi na ebsabino vraiment ezali pasi na mawa na motema na lingi avant de continuer net sport il y a rendez-vous des patriotes ezate to pema muke donc to landa partenariat oblige bolanda bino moko débanda dans na biso ou ya ba partenaire na biso éternel Sepela TV na Romain Ilunga le grand traiteur. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Torbino Botolanda donc deux partenaires nabiso na bengaka éternel donc Romain Ilunga les grands traiteurs azali ka kata Belgique mais azali na mobilité géographique donc à koki ko se déplacer partout dans le monde et Sepela TV ezali biloko ya bana mboka donc consommons congolais donc na lingi siko na loba na expliquer bino na bandeli lisusu semaine 8 ko leka kuna dollar boyebe bandai ko matabiso na 5 minutes avec ces angadi tolobela kiango to pesi bino ba raison nyoso tout ndengi dollar e bandai ko mata. Le lot dollar est 8 à 23 et qui à 15.
Yom tozocha tembe tala dollar yango ekomi 15. Soki ndeko okipe soko okipe yango dollar yango 15. Bateau babandai koloba. Pourquoi lelo bo féliciter président de la République? Parce que président de la République to appelle ça qui une semaine, 2 semaines obi ekokita. Lelo ekiti. Siko eloko nini zo sala bino pour bolo bateke grâce à président de la République lelo dollar ekiti. Tango mataki bo bandai koloba. Biso to lobi yango tango mataki tango ekiti, to lobi pe pour toute information. Mais tozo remarqué que batu oyo babandaki koloba tango zo mata, babande o sepele mata poids et soulever peuple. Siko dollar ekomi na 15. Pourquoi bozali kolobate? Nazotiela bino ba image botala ndengi bato bakambiso batekaka ndenga azali ko effacer tableau azali ko chango na 15 alobi makambo. Bino mo bolanda na bilili. Yom tozocha tembe tala dollar yango ekomi 15. Soki ndeko okipe soko okipe yango dollar yango 15. Yom tozocha tembe tala dollar yango ekomi 15. Soki ndeko okipe soko okipe yango dollar yango 15. Obino mo boitolanda et puis tozali ko senga na batu oyo biso to kabolaka te congolais azali congolais o alinga zane congolais te italien mais batu oyo basalaka ba critique buzoba lelo bato bazali soki o bapangiste koto ya Fayulu lelo nde tozo yebisa bino jour oyo Fayulu ako yokana na ndeko na ye Fayulu aye o azui poste azini tozali na besoin na bino te o ba solo baka soki ba journaliste ya kota ba pangiste bo tikala kaka kote bozali bo continuer à critiquer parce que to yebani sikoyo ki donc tozana besoin te parce que ba journaliste so bazali na sima Fachi Beton bazali déjà ya kokoka donc bino mutu bazali sima ya Fayulu bo continuer ka ndengona tozana besoin na bino te mais bo yebaka ke politique ezana makambebele et puis Fayulu azali mwana ya papa Tshisekedi donc les lots qui m'a solé changer parce que to yebike et qu'on change pour Fayulu à Kenda, côté la maman Marthe, Fayulu à Kozarana, la président de la République, mais Moukolo Makambo que changer. Boyate que to koma parce que to zali na besoin na binote. Donc il y a un eloko nango betaka c'était pour nous relaxer bino qui motema mabe ya ba congolais. Dollar et bandai ko matawa, tozola la te dollar ezo mata, peuple zo souffri, Fachi. Donc makam tout Fachi to démontrer que bino que zali faut ya Fachi te. Le londe tozolo ba Fachi ayo kaka 5 minutes ayo que la base Fachi a pesé ultimatum à l'obé que dollar il faut quitter. Les londes de toujours batozali lundi 3 dollars et zongi et kiti de 23 à 15. Ba journaliste nino ba bandai ko fioto la mbanga tango zo mata ezo sala bango esengo ba lobi eloko te pour dire que donc peuple congolais ezali pasi na mawa na motema. Donc les loto fallait to beta c'était. To ko tika wana te parce que to bandaki komela maite pour to la ki sabino ke congolais ezali motema mabe. To zaki na président étranger ba congolais bazali motema mabe na niveau te na hôtel penza ke congolais esprit mabe tozui mwana mboka master yaya leki noko do to yebi ndenga kola toza motema mabe boy pona nini donc boyo kasonité bo sala pe be mission oyo bolobake dollar ekiti ezalaki de 23 et comme na 15 pour vraiment donc boyo kasonité parce que peuple congolais azali ko se plazali komona donc avant tout cette émission donc tozali ne sengo makasi na suka émission parce que ezalaki vraiment cheval de bataille na biso ezali pena leitmotiv na biso na kati ya 5 minutes to bandaki masolo oyo ya recensement tolobaki avant élection ya 2023 recensement il faisait na mboka na biso tozali ne sengo président de la République alandaka base alandaka 5 minutes toyoki ke ba matériel ezoya po na recensement et salema donc vraiment to sepeli parce que recensement ezali important to yebisa que ce recensement et salamité élection en 2023 et ko salema te donc to moni que vraiment et ko salema avant 2023 donc loko sous to bâti président de la République réforme monétaire parce que mbongo wana kanamba sala ezali na tina moko te kanambe a commission tina suka bazali ko sala ba mbongo bango moko donc to sengi réforme monétaire mais to sepeli déjà que masolo na biso ya recensement et yebanike ekosalama donc tozali na esengo makasi po na recensement po to yebaki eki mais après recensement réforme monétaire donc vraiment to komi na suka émission na biso ndenge na lobara que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc je reste toujours friand de vos commentaires de vos suggestions observations même critiques donc n'hésitez pas à me les faire remonter directement sur notre site internet cleboisoriginal.net ou sur notre compte YouTube. Sauf que comme suka émission boyebi ke base ya onde makambu to respectera base to pesaka base ba remercier
remerciement na ba salutation donc penza parce que bango ba contribuera lelo na robanda na petit frère nanga propre donc vraiment azali na kati ya États-Unis d'Amérique a kokisi donc demi-siècle 50 ans donc ezali chance vraiment ya kokisa 50 ans na bamboko yo donc vraiment Alain Yeye na kati ya États-Unis d'Amérique na famille na mobimba donc vraiment natalaki ndengi fete lekaki na sepelaki makasi ya kosakana te donc lobai vraiment na retenir na lobelango na kati ya 5 minutes avec ses anga donc Alain Yeye Wumela 50 ans ezali âge moko vraiment il y a batu mususu bazui chance à commenter donc yo vraiment au commun donc vraiment petit nangana sepela tout donc bon et joyeux anniversaire 50 ans et les cas malamu donc toujours dans même registre ya anniversaire Tokobo Sanate donc les grands combattants au amaye les combattants au penza bazo comprendre que combat est changé donc yepé tozo pese bon anniversaire Pacheli Mikobi d'ailleurs zala qui invité na biso batu ba kamwaki ba sepela ki na yendengi à répondre na ba question donc Pacheli Mikobi bon et joyeux anniversaire na yo donc tokei susu na kati États-Unis d'Amérique pour na opesa Richard Mbuluku na mwasi na ye Macaroline donc na nyoso tout basala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati à London pour na opesa José Kanoki Kakamene bambo tebele maître Wera Mukuna bambo tebele maître Raja Moule bambo tebele donc na zongi su na série ya anniversaire donc les États-Unis d'Amérique donc anniversaire né les gars depuis le 26 mai to tenaki to lobelango on a 4 à 5 minutes donc Josi Kaluma ba forme petit nanga Josi Kaluma ba forme ba forme bandakala donc les États-Unis donc bon et joyeux anniversaire na yo donc tozali ko pesa maman moko abengaka biso vraiment une émission na biso à 5 minutes en live na rendez-vous des patriotes donc azali na Suède donc to pesi mbote mingi na maman Thérèse merci à trop na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Nga depuis intervention on a 4 émissions et ça la biso elenge la ça penza que maman ozali vraiment na patriotisme donc maman Thérèse na kati ya Suède merci à trop na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi tokei sikoyo na kati ya Paris pour na kopesa ça donc Mbutalombi na restaurant Mbutalombi na Château Rouge donc yazali molandi munene ya 5 minutes avec César Ngadi azali penza patriote munene na kati ya mboka na biso donc Mbutalombi restaurant Mbutalombi na Château Rouge merci à trop na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi donc sikoyo na kati ya Melin pour na kopesa donc Francis Elanga ba mbote belé na mwasi na ye nene makumba donc bango bazali balandi minene ya 5 minutes avec César Ngadi na toujours na kati ya Melin to kopesa donc Dieu de Wembo ba mbote ebelé merci à trop na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Melin to zali kopesa pe Sol Masiala mbote donc mobali ya Josiane Matuki ba mbote belé na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi to kopesa na petit na biso Gigi Chimbangu donc merci à trop Gigi Chibangu toko bosana kayo jamais na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya son pona kopesa Brice Mpiana ba mbote belé Brice Mpiana zali moninga ya Dudu Swami Dudule donc Brice Mpiana ba mbote belé so totangi Brice Mpiana toko bosana te na kati ya Bruxelles Lolo Munongo merci à trop na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi toko sukisa na kati ya mo pona kopesa Chef Pipo Kanda ba mbote belé Chef Pipo Kanda ba mbote belé toko sukisa vrena na kati ya capitaine na Afrique du Sud pour na opesa José Bantessa mbote soko natangi José Bantessa na kobosa na te vraiment na clôturer mbalo pour na opesa Linda Pemba petit sœur propre Linda Pemba na Tunisie merci na nyoso tout ozali kosala na kati ya groupe P na 5 minutes avec César Ngadi donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi merci de l'avoir suivi nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami assisté de Doudou Swami Dudule. Donc nous allons nous retrouver dans le plus bref délai, c'est-à-dire dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Zala calme boebake Kanambe Arozwa Masolo Nambuchu Penadikos. À très bientôt. Quelque chose se prépare bientôt sur Clébora original. Les retours au son de la trompette avec Jerry Mukuna. Une émission socio-religieuse. Baïbaki, Badetournaki, Bakosaki, délivrance ratée, Atikaki, ministère et Païa, famille, toute la vérité dans votre émission au son de la trompette avec Jerry Mukuna. Sentez l'odeur qui monte du barbecue.
Vérité nyonso ekobima poisa kaka na au son de la trompette. Au son de la trompette avec Jerry Mokuna. Simultanément sur As Media Congo et Clébora original. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. À bientôt. On doit mettre sur pied une Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des causes. Puis abi bon likambo kopona osali yango yo oza mwana mai na nga c'est vrai totangaka na yo du ventre. Clément